Bienvenue dans cette belle grande émission par excellence. Tous les Kanambonda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. L'émission est ça la Kenga, la Binoto Kutato sur la Makambo et ça la Katia Congo. Comme d'habitude, on appelle ça vraiment beaucoup plus merci. Parce que vous pouvez faire confiance, vous pouvez faire confiance de manière que tout le temps vous savez et longo. Congo ya Congo ya Congo ya bisoni surtout ozoluka asakapare akopisa Congo ya yemoko yenani. Yenani ya Congo que Congo ezali ya ye atombola carte d'identité ya Congo que oui mtabota Congo. To perdre culture na biso. To perdre beaucoup na biso. To perdre même identité na biso. To kola ko lula libanda. To comment qu'on préfère ko za misolo ya mboka. Tout le somba, ba villa na libanda, tout le somba, ba appartement na ba poto, to bosali que tu as devoir ya kotonga Congo. Si tu as rien tonga la biso Congo. To c'est la ganani atonga Congo oyo ya lelo. Merci. Na mona mboka Chilombo, on est le chef de l'État. Quand la bimisi li kalsalobi, développement 145 territoires ya Congo. Vous croyez que ça concerne le chef de l'État? Vous croyez que ça concerne Sama Lukon, le chef de gouvernement? Et ça concerne Yonangaï? Bien sûr, la responsabilité est d'aller partager. Mais yo d'abord, identité na yo, culture na yo, au Bungista yango. Comment vous préférez que le soma appartement en Afrique du Sud? Na Angola, na Europe, na Amérique, na Asie. Et puis, on est fiers de dire que non, voilà, je viens d'acheter appartement mon poto. Na Mbongo, ya Malamu, tout le monde pour y l'État. Vous croyez que vous êtes zéro au Congo? Vous êtes zéro. Vous êtes vraiment zéro. Tant que vous êtes Indien, vous allez garder l'identité, vous allez garder la culture de Bango. Tout le monde a Kenya, vous allez garder l'identité. Même Rwanda, vous allez attaquer parce qu'ils sont unis. Ce n'est pas pour rien que le chef d'État a rêvé, la jeunesse, bon sangana, mais comment on s'est protégé de la c'est pas ça qu'il fallait que vous sangana. Tu perds l'identité de la biso, tu boumis surtout, les couleurs copiées, il y a pas paya. Mais or, quand ils sont zongi dans beaucoup qu'on a biso, tu zongi vous m'accueillez biso. Congolais, tu es pas en athée. Congolais, même beaucoup le retour ba Uganda, ba Rwanda. Et ça, beaucoup de côté de la Congo. Et le Congo, c'est parce que Yonangaï, tu perds l'identité de la biso, tu perds la valeur de la biso, tu as préféré, que tu as un poto, que tu as un mouké, ok poto, que tu as un bon yibi sur l'État. Tu préfères que ce soit appartement de la poto, mais le village d'origine, attaque tu n'as pas mon tomaté. Soi-disant, autorité, institution mboka au diriger, tout aux alakati yaba, entreprise publique. Ndekonangai, et le comment ils ont retard exactement la situation. Yango, tout le monde est allé là, la ligne n'a pas maïli. Parce que, n'attends pas qu'on a besoin de zalaka, tout ça comme on a, attends et tumbe kosi bon on a kosi, n'a pas bien par la sur bangole. So et tumbe kosi, au comment on a a comme la mboka c'est pas batu bazali. Avant quand la mboka akuta tout mutumana zala télé non tout naï, mais nazo luka mpangu ezali wapi? Bakabi c'est ah on luka mpangu, tant mpangu ezali kuna. Pe akoloka soso de la côté on a malakisie. Mais tant que les kuna se retrouver azala kati balé, azala kati zamba. Côté où c'est le côté qui va soso. Ça veut dire que beaucoup qu'on a biso ezalaka la pouvoir nangope et salaka. Mais beaucoup qu'on ekena le wapi? Ekena wapi? To perda ba valeur na biso suite ya lula. Merci na mboka Yves Mumba, David Ngie, Poupon Ikoma, Neville Ngutu. Bazo ba onde baza baninga o bazo ko accompagner na kati ya émission le yambi. Mwana mboka moko za Ngunza, to benga papa Ngunza Ngumbu. Na sa ya plateau to solana ye o etali. Boko ko na biso o etali ba valeur ancestrale na biso o etali ba valeur o ko permettre le même état politique ya mboka. Tout le monde a tout quoi résultat moko ya bien. Mon mboka papa Ngunza Ngumbu, bonne santé. Santé madame. Vous êtes kitoko. Kitoko makasi. Vous êtes à l'aise le plateau? Naza à l'aise. Dans la caméra voilà. La pandaï que yo okulbaka vérité makambo oyo et quoi apporter bonheur et pas congolais bazozela. Na roloba bosolo
oyo bakoko na biso batikela biso lokuta na bokoko ezalaka te beto kubakulu bakambanga mika ma mbwa leka vakimosi lamukina vakimosi donc mbwa soki alali bapwa ene elali soki alamuki elamuki donc nazana bosolo na monoko nanga lokuta ezali te. Très bien, merci beaucoup. Walizali, moi mboka le papa, azali papa Nguza Ngumbu, tozali na plateau eux, toko solanae aza jeune, to le pouvoir, et comme beaucoup plus la jeune. To yebite, est-ce que comme to comme ko la suka mokili comme le koso ya mongo, to e comme ba to comme ko luka ko botra boko zali ayete ou bien ezali ko to yebi bisu ba bota makana yango ou bien comme ngonga na ye ekoki par rapport que bisu to koli to yebite. Mais to solo la papa Nguza Ngumbu to ko yeba réellement o esengeli e bima monoko na ezala boso ndenge auti koloba mona moka na moni komo yali papa Nguza Ngumbu zali Ngunza to ezali kaka komo ba pesa ko pesa nazali Ngunza oyo bakoko batikela ngai naza Ngunza ya solo Ngunza mingi bamona kaka Ngunza bamona bamona na église to yebite na ba chef coutumier ba Ngunza relation za ndenge nini opesa moi différence ko za ndenge ni sika wana. Biso bangunza tozali kolo ya ba chef coutumier parce que Ngunza aza muntu oyo amonaka oyo ko ya lobby mais chef coutumier aza muntu oyo batiki na mboka ketala ndelo oyo ya mboka na biso ebandi awa ekosuka awa soko moni ke mbisi na mai eza sute okozwa nzete intel okobwaka na kati ya mai mbisi ekozonga soit chef coutumier aza pona koteka mabele biso na bango toza ndenge mote Ngunza amonaka liboso na sens wana papa Jean. En quelque sorte to koloba ke na ba église botoloka ba prophète do biso za ba prophète to monaka liboso eloko esalaka pasi lelo ke bakomba ko tia chef coutumier liboso ya Ngunza nzoko nde Ngunza akotika la Ngunza parce que chef coutumier azoya epa ya Ngunza aluka mayele aluka pouvoir oyo azana ngote mais Ngunza kopesa chef coutumier pouvoir mais jamais chef coutumier kopesa Ngunza pouvoir do biso tozali kolo ya ba chef coutumier mais kotala le host surtout to kinesika wana est-ce que ba Ngunza boza toujours basé la carte à l'église ya prophète Simon Kimbangu ou bien ba Ngunza peut boza na ba identité moko différemment par rapport à Simon Kimbangu toujours tozana sima ya papa Simon Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu na tana bango bazaki na kitwadi kya balongo musemba mambi mukatula zivilangani ekondo kwa lunungu kwa kosono muvutula lukanu lwa bangunza kwenda kuntwala do toujours biso peto saila kama yele oyo ba papa Simon oyo bazaki nango parce que bango papa Simon na ba mama ki pavita na ba mama mafuta na ba mama padi toujours bazalaki elongo bazalaki ya kokabwana te kaka mayele oyo bango bando salela ya mungwa na mai na nzete kaka biso pe lelo yango kaka tozolanda. Bon lelo oyo toyebi ke papa Simon Kimbangu basalaka mpona koluka mpe na ntango wana lelo mboka na biso ezwa baavancement maintenant tozomona lelo mboka na biso leko mokena mame simba lelo mabe lelo malamu lobi mabe bino bangunza baprophète oyo bomonaka makambo contribution ezozala nini par rapport ya bolingo ya Congo ya liboso mbo eza foti na bango te omoni mai sokete bato oyo bazokumba mboka chef de l'état eza foti na ete parce que aza pe na ba conseiller na pembeni fo ba conseiller na sens ni na lobi ndengwana omoni mai lelo etengama pona nini parce que muntu akokumba ngo droiture azalaki te lelo ke bakoma bamona Ngunza eloko pamba nzonde Ngunza aza na valeur toko chite muke na papa Mobutu papa journaliste na ta Mobutu alobaka nini tozonga na nini tozonga na authenticité tozwa chemise tosala nini togumba ese mboka na biso tozalaki bien te tozalaki bien makasi mais lelo ke baye bazotia ba chef coutumier liboso na ba pasteur nzonde pasteur azoya epa ya chef azoya epa ya Ngunza pasteur azosala ba venture ya ndenge na ndenge tozomona bazopublier yango na ba Facebook mais bazotia ba misala nzambe liboso mais bazoposa na Ngunza azali kolo ya musala nzambe parce que ye pasteur azoya même na Ngunza azwa pouvoir sikona mboka na biso eloko za mabe bazobosa na bokoko faut ba reconnaître bokoko oya biso ba reconnaître bokoko pona nini tokozwa par exemple na bashini et c'est force yo bazana ngo basambela kanzambe mususu te mais basambela ka banzambe oya bango ya bakoko mais biso lelo ki bazobosa na doctrine oya biso faut batia ba papa Simon Kimbangu liboso mais bango bazozwa ba Jésus bazotia liboso bazotia ba pasteur place nde tozobunga yangwana
bazokoka kolobela peuple congolais bosolo te tozonga na tana biso ya kala ya bokoko parce que bokoko na biso eza na pouvoir ya makasi na kala ezalaki mutu akovoyage mboka songolo akokenda avion te na bateau te na moto te soki akangi miso akomi na mboka wana parce que nga mona na monango ntango nake na village na nga wana naza na age ya 15 ans mbo koko na nga akomi presque na ba 70 ans azoyebisanga nake tika ye na village moko eza presque 25 km nga se koko nga mboka neza musika na kokende te koko tokende kaka tokende tokomi na nzela na lembaki na biso koko tukana lembi siko koko siko na age wana zaki na 70 koko azoyesango yaka na mema yo metango koko meminga na lalaki done yeko sutuka tokomi na mboka wana nazali kolo ya mbeto sina lalaki siko lobelanga tokoma ki ndenge nini tozalaki na pouvoir kana ti lelo ezali lelo ke chef de l'état soki andimi ko yamba biso bangunza tozala liboso totambola moko Congo okende liboso même ba guerre oyo ezo tambola na est wana ekosila avant la contrôle ba kamotuli wana nga toutes les questions moko oui tant yo tanga ki ba passer ba ka bi pala bi to banini pouvoir on va passer ba zonga ba Jésus Christ na bino bangunza tant bozo tala yango bino omona ka nini oza malamu par rapport ya bolino ya Congo ya bokoko eleki malamu parce que c'est moi qui m'entends balanga so tokutali église c'est moi qui m'entends mona l'église de Jésus Christ mais yo boyi parce que ndanga makamba l'église de Jésus Christ donc tant mona arriver à Jésus Christ pour na yo et ils ont percibé programme na bangunza ke bo évoluer bo ça misa malamu oui parce que un an ngala za simo kimbangu oyo aliputa oyo te yankamba yankamba te parce que bango ba chambongo liboso bazokoka ko lakisa vraiment peuple bosolo te ya bokoko ba chambongo liboso ngala za ya simo kimbangu alata liputa eloko za mabele na mboka na biso ba pasteur oka bango bazotia confiance bayaka ipa na biso pasteur azobungisa peuple congolais na sens nini azotia kombo ya Jésus liboso Jésus aza pona ba juif aza pona biso poso mwindu te bino mboka bozoke kambango na maboko ya Jésus mbo bolobelanga banda chef de l'état banda ki pouvoir na ye atiaki Jésus liboso boye sanga nini ngo e marché peuple congolais azo souffrir parce que point bozo bosana ba ancêtre na biso mais na mona il y a des forces chef de l'état zui ba chef coutumier tout ça bien bango bozo atia jamais on attend coutumier bangunza chef coutumier azana pouvoir moko te mais d'accord question atia jamais on attend coutumier bangunza nana pesa biso tawana te parce que bino bangunza boza vraiment ini bangunza tu ya Congo na yebiti d'abord boza combien mo koza na nani beaucoup talaka wapi bo sangala wapi pour le bakino biso bangunza tu ça besoin to kuta mo koza mboka toza ebele toza pe ini soki ya bengi lelo tokoya bokomona pe changement ekokota na RDC. Voilà. Là, merci beaucoup. Là, je suis avec Papa Ngunza Ngumbuto sur la Makambu Etali, pouvoir ancestral par rapport à Etali Nengenini. Moi, le peuple noir, il y a un avantage au peuple noir, il y a bénéficier de beaucoup qu'on a biso. Peu pas des avantages, les années, ils sont aussi beaucoup qu'on a biso. Donc, on a un bon, le monde a un peu Congo, Azalelo, on a des thèmes et belé presque la télévision est premier temps. Le Oyo, tout ça menacé par Rwandais. Bino bangunza bozala kati ya Congo. Makanisi to mayele to pouvoir nini oboyi ko pesa esika pour permettre que to zala vraiment convaincu que dans quelques temps Congo va gagner masolo ko ezakimie contre mboka. Tozo zela chef de l'état abengisa biso bangunza. Donc bino bosu na Congo faut zela chef de l'état bengisa bino. Il faut bengisa biso. Vous attendez quoi chez le chef d'état? Faut bengisa biso to yendenge ya bengisela ba chef coutumier ndenge ya bengisela ba pasteur. Est-ce pas kenda ka bango moko? Bosenga ki déjà. To senga ki to zela ka pesa réponse. Parce que ce qui va bien ici toko ya solution et comment ya makasi na mboka oyo. Et puis bino mo mona changement ko za la tango ba tiaki Jésus liboso na ndenge ba tiaka ba pasteur na ba chef coutumier. Na tango biso ba tama yele toko ya auto mona liboso. Changement et ko za la ya makasi. Na moni au pousser vraiment beaucoup plus pouvoir Ngunza liboso, au pouvoir Jésus Christ sur opazi. Nini o alors que l'autre monde na l'église ba pasteur ba sambela au nom de Jésus Christ mutabiki. Au nom de Jésus Christ mutaboti. Au nom de Jésus Christ mutasekui. Et pas les bénéficiaires bangunza nini homme qui bénéficier et ça différemment au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ on va tirer quand les gens ont mascara. Pour ba lo ba komba simo kimbangu ba yoka kasoni parce que pouvoir o bango ba sali la ba pasteur et ou takepa na biso. Ngana ko le loke parce que za télé moyena tanga kombo ba pasteur ezate. Na zana ba pasteur belonga na pesa pouvoir.
bango nde bazoboma peuple congolais misu bazokoka kolobela bango vérité te. Mais un jour papa journaliste ndengo yambinga na plateau na oyo kopesaka papa ngunza tsumbu raison parce que moni l'église veut toni na balimete o ekokoma esika bato baonolalaka ekozala sube église te eza na tana ngoka so ekoki soki par exemple na meiko zonga papa journaliste en tout cas na pesi na famille d'isolé ba mes condoléances en tout cas molimo ya papa d'isolé et pe mana kimi esika ezali tala papa d'isolé église ne na kalezaki na komboni ezaka na kombo ya 12 apôtres de dire 12 apôtres enti ba apôtre ya Jésus 12 wana mais papa d'isolé le temps akendaka na mboka au place bakundaka Jésus ayo ko ba vérité mais papa na tango azongaka Congo ayako longola kombo ya Jésus na église na parce que pour ani ayako comprendre que Jésus aza pona ba hindu te ozolanda do bato bazaki pona biso peuple congolais eza ba Simon Kimbangu ayako kotsa kombo Simon Kimbangu na kati ya église na ozomona lelo soki ba reconnaître ba pesi biso ba ngunza ba valeur bazongisa ba centre na biso na valeur en tout cas makambo nyonso oya Congo ekozala liboso parce que na utozulo ndakisa papa to mona ka même na ba indien kuna basaelaka nini mais basaelaka banzambe oya bango bikeko basambelaka bikeko et c'est basa bien te basa bien mais biso to sambela nzambe ya mupaya Jésus aza pona biso ba yindu te et loko wana soki peuple congolais mikonzi o bazo kamba mboka un jour soki ba comprendre loko wana en tout cas ba reconnaître ba ancêtre na biso ba tia bango liboso et kozala malamu papa journaliste. Très bien, voilà, merci beaucoup na mwana mboka papa Ngunza Ngumbola, j'espère que bande ko ngai na yebi ke fia bozali muto ko bi vraiment ko zoma vertige ko loba ke mutu nous sommes bala ko lo ima ko loba mais là d'abord c'est quoi il faut ko yeba ke zambe pa ke biso atiki la biso muna mutu aza libre ya ko sala choix na ye. Cela veut dire quoi? Biso ba africain topé ba mindele ba bazala ba origine na bango et empêcher mututé pour assembler Jésus-Christ nenge ndeko azakoloba awa et empêcher mututé pour assembler nguza nenge ndeko azakoloba. Cela veut dire quoi? Aux alliés libre ko sala cholo parce que atozomona to s'appelle ba musulman bazali assembler Jésus-Christ ba hindu bali ba buddha bali batunu mutu na mutu azola na nzambe na zela la voix na ye mais nzambe azali kaka moko le reste c'est tout ba reconnaître ba ko ba prophète. Alors soki boninga lobi ke ye azali antichrist et handicapé to et indisposé kondima na yo te mais ce qui est important c'est quoi luka o comprendre oyazo loba soki omoni réellement que ko apporter au bonheur volonté pe motema na yo ekokisama mais na lingi ko finga te na lingi te oza indisposé. Moi mboka lelo oyo pas bangunza tozomona ba problème ezali belé tala peuple congolais to souffrir na makambe belé politiquement to tiko lo ba ngona ngi to conclure moi d'abord muké en fait côté ba des thèmes côté politique lelo oyo apport ni bon ko pesa vraiment bien sur le chef de l'état en bibino ni obo ko réserver lelo bi ko présenter bilan voilà ba stratégie en autre s'appeler to si peu makambo si qui me contre mboka avant ko taba dossier monsieur donc yelo ko na osenga la chef de l'état invitation to sengaki tozozela bayanola biso soki bayanoli biso en tout cas ekozala bien tozana ba idée o ba stratégie oyo biso tokopesa ye parce que mboka ekokende malamu et puis peuple congolais alongwa na souffrance oyo ya komi nango parce que lelo ke moni ke soki mabe komi mingi parce que tozobunga mingi tozobunga bakoko na biso tozolinga ko reconnaître banzambe na biso te et puis tozolinga ko tia bakoko na biso liboso te parce que soki lelo chef de l'état ayambi biso ba stratégie tozana ngo itaki bangunza to mona ka liboso oyo koya en tout cas peuple congolais on azo assuré bino tokozala malam ba beta mole ko mona ndezo mona itaki ngunza tonzo bona déjà Congo zo kende pona yo ko assuré bana Congo ni soki tokokende ka boye kaka ikozala mabe soki nde bayambi biso wana makambo kozala malamu parce que wana sko tokomo reconnaître ba ancêtre na biso ba koko na biso pour notre baké en tout cas tu as vraiment la perte de vitesse puisque tu perds pouvoir ancestral tu as la reconnaissance sur ba ancêtre na biso te kasi na uto lobelo papa journaliste banda ba tia Jésus liboso ya Congo akamba mboka yebisanga nini nango changer mais siko le cas tu as battu tu as la liberté mais tu fais ça choix na est-ce que pour vous il faut pas imposer pouvoir enseigner pas imposer nguza za bosoka Jésus-Christ ou bien que bino ne ba ça mystère na moni ça me permettre que ba verbine kasi tango ye chef de l'état ko yamba biso
place on a peuple congolais ko comprendre que ngunza za nani na kati Kabila yamba bino pete Kabila yamba biso te Laurent Désir Kabila yamba bino te ayamba ka biso pour garder ses positions depuis Kala pourquoi est-ce que ni ne dérange pas pour garder position parce que Jésus-Christ chrétien n'a dit depuis yamba bon tanga ba besoin kotaka ba garder kaka position na bango babilo ba yamba bino Kabila pourquoi pour garder qui marche na te bozaka la puissance wana que beaucoup ya lelo bola c'est ba kima bino toni ezalaki erreur ya chef oyo ko remplacer papa Laura Désiré Kabila parce que ceux qui alandaka idée oyo ya papa zaki nango ayamba ka biso mais le même peu papa président Fati tango azui bokonzi alingaki ayamba biso parce que to kende toujours ndenge donc pour évoluer nous a évolué nous a sali il faut que chef de l'État mbabino mais to koti invitation ba chef coutumier et c'est pas kende ka ndengwana mbe ba yamba ki ba ngoko yamba donc bo kangi pouvoir na bino boli ko évoluer te ka pour le ka ba bibliothèque bo évoluer ba pesa biso valeur très bien voilà merci le langaïba. Toi, c'est là, mon ambo, quand tu côté de Mozindo, ma caméra, pas Jésus-Christ, on retrouve pas bonheur rébellé. Pas Ngunza, ni tu qu'on retrouver. Le autre, ça, on a te dit, Tala Bandeko. Et ça, qui est Ngunza. Apport, et ça, c'est qu'on vis-à-vis de la société, au peuple habité. Ah oui, qu'on a ce verbino, habité, non, Motika, Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ, ce qu'on a la terre, on a bala. Soit on a mis ça, on a mis ça là. Soit on a mababe, on a mababe kolongwa. Soit on a problème, on a solution. Sur Atika Jésus-Christ, un combat n'est pas là. Aki mamboula pas qu'il est balé. To aki vraiment mamboula avec le capeza qui n'est pas là. Alors dans la population on a la caméra dans yangwala. Nini oyo peuple qui bénéficier pas na yongunza la cadre de la société, tout la cadre sociale la vie naï. Papa maman songolo mutunyo sazo landanga na monde entier et loko na ko lobela bino étant qui en tout cas c'est libre fongwa vraiment le pas parce que le temps. Et là qu'on a le bilabido était que papa Ngunza Tsumbu bolandanga bien. Oyo akomeka akopesa ka ba setre na ye confiance eza kindokité eza pe mabete parce que ye moko même maître Jésus et loko ba pasteur ba bombela kabino tango akendaka ngomba ezalaka ngomba te ezalaka ba cimetière tango ya kendo sambela parce que amona ke bokasi eza souté akenda osenga pa banani ba o abimela ki bazaki banani bazaki bakoko na ye bakoko na bazaki vivate bazaki bato bakufa tango Pierre Albert ke bokoza moni vous avez tout ton 3 tanti awa moko ya yo moko ya Moïse vraiment so donc ba s'entraîner bayaka ba s'entraîner bayaka tant vraiment la continue yebi histoire ba s'entraîner bayaka bazaki bato bazaki vivate bazaki bato kokufa à la place faut comprendre que bazo bungi sabino parce que koyamba Yesu comme mokonzi pe mobikisi tango mindela kotaka na Congo bando tela ngo munduki soki ezalaki ke ya solo bakotela ngo munduki boete ke soko boyi babeti yo masasi okufi bazo yambiso Yesu bachelo licheti na pembeni c'est que ezalaki pona biso peuple noirité to reconnaître ba valeur ba ancêtre na biso soki lelo na Congo to reconnaître ba ancêtre na biso parce que nganeti na ko lobabwe nazana ba mandataire misatu ongala sambelaki nakotanga bakombo na ngote lelo ki bazui musala ndenge papa président Fati bambote sika ozali nazana 3 mandataires babimi oyo ngana sambeli etake papa Ngunza Tsumbu nakotanga bakombo na bangote et puis ngaza makambo ebele parce que soki na yeba kana ngana ya même na ba vidéo balakisa bino botala bato to ya mayo to za sima oyo ko yamba ngai na koyana ba vidéo na lakisa yo musala onga na sala ezana batu bakenda na bopito bazwa ba solution te mais tango ba yaka epa ya papa Tsumbu bazwa ka ba solution yozo tala nga lelo zo mona ka jeune mais o eza kati nanga oyebite parce que omoni ke na ye jeune na leti ensemble mais comment que Ngunza bogara ko zala boye non biso ba koko na biso ba loba ke papa Tsumbu esika biso to comité bino bokoma nako yape awana lati mvuela wana nazaka nango mvuela na pe na tongisa te eza ba koko batikelanga yango na sokola kango pete lelo ke bo oba ko yamba na plateau ake na papa tayi baka mu mesure aye awazo sala ba démonstration bino bo kansake ye wana Ngunza mambu makingunza kamena mabritaliko mais muntu wakalanga même papa jeunesse lelo soko zaki na misu misato ko mona o afandi awa o mona o koko o genité mais pour la ligne ozana misu misato te o nyoso zotela ngai soka zana misu ya komona oyo koko wafandi awa dona yango ngai papa Tsumbu nazolobela bino oyo nyonso azana problème azana posa ya ko contacter papa Tsumbu okobenga na plus 243
85 44 79 599. Soko benginga papa Tsumba ko yanelo na ko benga nzamba bakoko na problème nyonso za nango to ko zulango solution. Bandela numéro. Numéro na ngaza plus 243 85 44 79 599. Soko benga normal na ko yambo benga pe na WhatsApp o ko zwanga moko papa Tsumba. Voilà, babi ba problème de l'autre comment au moins muto comme généraliste. De l'autre papa Tsumba na pesa moi détail moké. Et là, on a un problème, là, c'est nini vraiment ma casse parce que ça va pouvoir y surtout pourquoi vous avez spécial c'est quelque part dans moi quelque bloc au salaka nini oyo comme détail que soyez pas naïf vraiment réellement que avoir une solution petit contact dans nos autres travail nzambe na nos autres travail bakoko na yo ngai na ngamo na okokate makaso na saela makasi ya bakoko na nga na senga kaipa bakoko ndenge ye maître Jésus asalaka kindaka na ngomba ngomba neza ka cimetière akendo senge pa bakoko na parce que ye moko makasi ezalaki sute ba oba bimela ki bazaki bato kokufa ezali sumute balendisaki ye comme ngai pe papa Tsumbu ngunza Tsumbu na fandi yawa msala nyonso elaka ngai na senga kama ele pa bakoko bakoko nde bapesa ngake o musala yeli okenda ngoboye otambola na bopite ndenge na ndenge obelaka diabète et si la kate obelaka tension et si la kate na musala banda musala o mataka gradité soko contacter papa Tsumbu contacter bakoko na ye bakozwa solution pona yo mama papa boya yo alingaka osute papa okoka suko sepelisa mama te na ndako okomana problème ya faiblesse sexuelle et puis maman papa asantaka osute eloko na yo solo okokozula solution te otambola bisika ya ndenge na ndenge mais soko contacter papa Tsumbu na plus 243 85 44 79 599 en tout cas nzambe bakoko nanga bakoyanola yo okozala décité. Voilà tozala papa Nguza Tsumbu tozosola makambo etali bakoko na biso c'est parce que nga baka oza tole kambonda tole kambonda ezali émission oyo na baka eyaka ko fongolisa batu mémoire na bi kebele bozawana na minute oke butu atiki télécommande assez azokolanda c'est parce que mutu tout a un problème là ndeka ka ndeko na ngai bila filoto atoyemba mutu tout a un problème à love de même manière que mutu tout a un problème là alors il faut tout koyeba que na bokoko na biso pe nga vraiment na sa convaincu solution pe zomaka na bokoko na biso solution zomaka bla bona ta makala na maladie peste ko sera da mboka batu baleli ko pata mususu monga la butu alali bakoko babimeli la butu baloti sendo to bigelo kena sima zoma titi tel mais ça mboka mabakomela bakebela sima ko matiti mboka mobiki difficulté de famille on est le rappelant esprit la muka kena sima ko kuta enveloppé bela ko sama tanga kala mais toi le bunga chef est-ce que c'est possible que bakamela ko zonga le oso batu za ba ko recourir aide bangunza ekozonga et puis ezali na bon to kakale ba tuzo ko ebele ba porter monnaie magique hein ba bloquer belé tout cela oh ba kodia et tout cela est réellement que la kata boko na soubi boko les alaka biloko wana ezali papa journaliste na kozonga mukesima porter monnaie du bonheur eza eloko moko étrangité et banda porter monnaie magique eza différent porter monnaie du bonheur la porter monnaie du bonheur porter monnaie magique mundele kake shanzango kombo biso awana na bokoko na biso ando benga ngo kutwa zowa kakondangwa lekwako elobi nini kutwa libuta liboma ezanga ka eloko na katite tono mona na kala mama moko ateka ka nguba ka ya pamba mais mama na aza bana ne bazana chance moko ya mabala na nguba na katangisela ngo bana pe bakeba poto voilà na kacho tu babulake mama na zandoki afrenaka ba chance ya batu ya quartier pona ni mama na zana kutwa zowa na mundele ayibi kombo wana na mboka na biso akena na poto ake chance ngo kombo ekomi porte-monnaie magique ya mundele eza différent na biso porte-monnaie du bonheur na sens nini porte-monnaie magique soko zu yango ekobi misolo $5,000 yeso mbongo na esila le même jour et puis okosalela ngo ba projeter mais biso na bukoko na biso
tozana mbokasi oya kopesa yo porte-monnaie du bonheur okosala o nyonso ozana ngo posa kosala mbongo ko bimelo soit par semaine soit par mois condition moko ezalaka te okozwa pe mbongo nozo tiango na kati ya banki aussi sabana na kolia te aussi sababota na kolia te ba condition makasi ndenge zebi biso na bukoko makila itangaka te na bukoko makila itangaka te condition na biso ezalaka ni tangu bakoko bakomo produire yo mbongo wana ozana droit ko salesa mutu nyonso ozana passe osasa ba orphelin ozokenda ba prison ozosala ba aide na famille na yo condition na biso ya bakoko yangwana o makila ezalaka te papa mama ozolandanga na minute ozolanda papa ngunza tsumbu oluka porte-monnaie du bonheur ozwa te otambola partout ozwa te mais soko contacter papa tsumbu na plus 243 85 44 79 599 en tout cas nzamba bakoko bakoyanola yo okozala décité. Alors tant que vous avez porte-monnaie du bonheur, porte-monnaie magique d'ailleurs, là, toujours sur la likambo, toujours à moi, mboka. Papa Mouza Ngumbu, dans ce Mouza Sumbu, vous avez hein, comment t'es pas mouké, parce que c'est parce que moi, ça tient dans le bateau, comme la et d'ailleurs, là, je salue mon ami Zoubé Sampao et Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo, donc il sait que comment tu as Mbongo, donc de la façon dont on va décider de $3 Mbongo contre Mbongo. Voilà, Jean-Claude Mabanzo, c'est vraiment. Je suis avec les papas Ngunza Sumbu, on est en train d'évoluer par rapport à l'Italie pouvoir ancestral. Papa Ngunza Sumbu, oui. Porte-monnaie du bonheur, porte-monnaie magique, Kodia. Toi, Tawana, on dit que porte-monnaie magique, les alliés, on dit que Aïba qui n'a pas la bise, qui n'a pas la bango. Mais le but, c'est que l'autre, c'est que l'on n'a pas mundele, pour tout ça, va sacrifier à Makila et autres. C'est que, c'est que porte-monnaie du bonheur, na Kodia. Différence dans les alliés et quelles sont les conséquences que nous devons utiliser Biloko. Voilà, parce que Biloko est le prophète, il faut qu'on avertisse tous ceux qui m'ont baissé d'Ali, tout le malade, Biloko est papa, maman, ou Azolandangai, conseil n'a pas pensé que ça l'aise là. Naza l'aise, papa. Donc, malais, mais pour la livre, pour population, donc ça va le débattre. Oui. Nous sommes professionnels en matière, nous avons besoin de la population yokayo. Oh, nous sommes Azolandangai. Code Yaisa. Kindokite netinga ndi nazabwe nazana code ya oyo ya famille nanga epesa anga mayele bele parce que code ya izana des choses ezana code ya mususu eza pona succès ya musala ezana code ya mususu e prodigaka ezana code ya mususu sala kabilango lonika 50 vers pamba ya nguba mais zo multiplier ezo bimiselo ba 10000 vers ba 5000 vers ba tilikolo kuna eza mabe moko te code ya oyo ezalaka mabe oyo ekomaka eboma par exemple ozwi code ya famille ya bato ngai nde naza boye ngai papa Tsumbu etake ngunza natekaka code ya te mais tomona yango lelo ke na bafamille songolo bazalaki na eloko wana ya famille bana bazalaki muke mwaye batikela ngo muntu eza te tangu muntu o azalaki nango soki akufi code ya wana ezongaka isika ezongaka mais tango ezongaka na bino siko bozana mayele te obino bokozwilango soki o contacter papa Tsumbu na plus 243 85 44 79 599 en tout cas okozala décider na kozwa eloko wana na kozongisela bino yango soki par exemple eza muntu moko na famille songolo asaela kango déjà na koyebi soki kende na muntu kingandi na famille na yo azana ngo asaela yango déjà eloko ngana ko ya sire bino code eza kindokite eza mayele o ya biso bakoko eza kindokite tokozwa lelo exemple bandande tozomona bandande batondi ebele na ville yawa vraiment la code mupaya kaka na bandande eza kaka muntu azokengela libanda gama do bango nyonso za na kati omona ke mwana mamaleki soit mwana noko mwana songolo bango mo ka famille bango mi bandande bazana bakodia mena bango nyonso basala nga bango nyonso kana famille do mupaya zala kaka muntu aso surveiller na porte kuna do bino bozolandanga kodia ezalaka kindokite kodia ezama yele oyo et produira biso o etanke bakoko na biso batikela biso ezalaka kindokite madame Madeleine de Komoro une fois le bigi a fait ça fait quoi est réellement que façon ebisanga ba ko de pesa makala moi que moi di fazer bo salama que yaza mukongo akobe sabe mutabano mukodia akobe sabe équatorien kodia est-ce que bien ko le pas le salama ka tonde ngi bi pesa makate mais ya pesa tangi pesa makape oui kodia ekipaka ekolote parce que kodia lelo zaki mingi ya bakongo na bazombo kodia ekipaka ekolote condition ezalaka ke tangu yoko benga papa Ngunza Tsumbu
ngai na koyeba kota na ba centre na bino na koyeba soki bino bozaki ne loko wana ya famille soki bozalaki na ngote na koyebisa bino ezalaki te soki ezalaki na koyebisa bino loko wana ezali donc yo zala ngo jouer c'est intermédiaire entre bato baza vivant na ba ancêtre donc ko kuta ba ancêtre autour de réellement so bazana loko wana comme ça yo ko luka opesi bango soki famille ba ancêtre ba biki bazala na ngo peut-être donc opesi réponse bazaki na ngo peut-être oui parce que ya mabeza laka kodi ya Eliaka soki okozwa kodi ya ville mususu neti ville lobini ni clan faut yeba d'origine oya yo ya ville na yo na clan na yo na kombo parce que jamais que yo kodi ya muyombe yo mnyanga okezwa ngo wana koma na ba risque retour yaka parce que eza ekolo na ote mais oyo tangami ya bino moko ya famille retour moko ezate mais oyo Eliaka ya bino te yo kezwa en tout cas na kopekisa yo ko mekate parce que retour na yo ekoya tomona ebele lelo ke bazaki ne loko wana ya famille akena pasteur atumbi yeba onke ekoboma pasteur ekoboma pena yo moko parce que il fallait pas otumba yo ke pesa pasteur asambela atumbi yango retour na tango ekozonga ekoboma yo ekoboma pena pasteur oyo atumbi kodi wana voilà papa Ngunza Sumbu va dire que Ngunza zali prophète mais tout le monde ba prophète tout ça appelle moi bisi kata mususu église moko ya bango ba noir basambela parce que vous avez kati vous avez église moko ke to bengi tonga au sangana appelle ba ko sambela ka chaque step au sanga pe misala ki ba prophétie na biso bakoko baloba bakoko batika église te mais batika ki twadi ya bangunza ngai siège eza na mayombe mais pour le moment nazana Kishasa a na oyamba batu na Monga Fula voilà na Monga Fula soko komi na entrée ya Bel Air soko bengi par numéro de téléphone déjà soko bengi papa Tsumbu na plus 243 85 44 79 599 na koyanola yo esika kokoma na koyamba yo me awa naza na église te me sika naza baka ezoya nazo yamba pe batu bongo de l'autre mais jeunesse comme il y a tout là yo jeune ba tunini ba ko zala na capacité pour ça dépend là yo est-ce que ça va mon surtout na ba jeune tout monde na mekia lelo ou bien ça ba papa ou bien ça la génération ko kutana na yo par rapport à message zo ko sala na ko yamba mwana par exemple soka yena baboti na ye wana na ko yamba mwana na parce que ye na mikolo na ye mais soka yeye moko au âge à 18 ans na yambaka te condition ezaki soko yena ba parents na ba boti na wana na ko yamba yo wana na ko yamba yo vraiment parce que le tolo bila pe mingi omoni kimayala eloko ba bengi kimayala papa journaliste kimayala babota makanango na sens nini mutu no sabota makana pouvoir neti lelo to so par exemple papa Fati azana kimayala parce que tout le monde a lelo na kati ba quartier ezana muntu moko boye asala ka ba sadaki asunga ka quartier câble ko za la terre 300 mètres au courant ezana venite soki ba ke en tout cas ko somba câble wana mais tango ko koma na place ya maponami apesa candidature bo mais moi ba voter ezate wana sko azana kimayala te lelo ke to mona ka muntu mo banda na poste songolo amataka gradité asala ba façon nyonso amataka gradité parce que pona nini azana kimayala te mais soko contacter papa Ngunza Tsumbu okoma na kimayala wana na plus 243 85 44 79 599 nzambe bakoko ko yanola yo okozwa pouvoir o nyonso zana ngoposa grade o zana ngoposa o mata même na table élection eza la politicien o azana posa ki akende liboso a contacter papa Ngunza Tsumbu akozala décider. Voilà, merci, je suis avec papa Ngunza Tsumbu toujours sur la basolo et tali vraiment va pouvoir ancestral parce que il faut pas faut toyebaka tout ça ba noir tout ça ba bantou na bonne côté ba église na bonne côté ba divergence ba église mais la ligne na ramener quand même conscience na biso toyebaka atala na solo ba kegabi okozwa mbongo ya mboka au préféré ko so ba appartement na poto mais la mboka na ata toilette po ba otongate cela montre que to bebisi ba identité na biso to bebisi ba culture na biso to ko préférer ko lula kitira ba paya to ko mona ba indien to ko mona ba chinois ba ba Bouddha ba bouddhiste ba za na Jésus Christ était na taboli mokili taboli trop na poto na kebe ba Asie wala tout ba Thaïlande wala ba Japon ba Chine et ba mboka no ba Malaisie ba Singapour tout ba za bouddhiste mais parce que la polingo moko impossible qu'on les cabis soit chrétien. Tant que nous sommes chrétiens, faut que la religion soit Bouddha, chrétien,
Islam, tout est aussi à Asie. Et aussi, surtout la carte à Asie. On a dit que ça, à tout le monde, on a dit que la religion, tout est aussi à Asie. Et quelle est l'Europe quand? C'est lorsque Rome a dirigé Mokili, Azo Tindaka, ma juge, tout le monde a porte Paul, Tabazara, Serra, Saoul, tout ça, tu dis, tu vas tomber ta tante, tu vas Moki. Et puis, tu as des quotas. Mais Batouana, ça va hindou, ça va Bouddha, ça ini. Mais Yonangaï, tu copies un mot, mais tu pas zani. Tu zoomes l'identité na biso. Tu zoomes la peu beaucoup na biso. Et ça, ici, c'est parce que, il faut permettre les trucs, secret nini, ou est-ce que tu n'allons pas zambé na biso. Voilà, on est ami, Azali Ngunza, Azali le prophète, au bien en français, mais Ngunza a dit sur Baïndo. Azali ko dévoiler un secret et ko permettre que yo ko za bolingo, ya yo na ancêtre na ndenge nini, Jésus-Christ a battu na ngomba, a bangaka pa saliwa, a lele pa zambe zamba a tide pa ancêtre na ye, Pierre Amoni, ayi bokonzi, na moni ko bimi misatu. Est-ce qu'il y aura moi de ton 3 têtes awa, moko ayo, moko ya nani, ba passer boye l'histoire voilà, to beta ngoma solo la awati. Alors, surtout zoli d'agiter la biso, et ko zambalamu. Prophète Azali a obtenu comme un Ngunza Sumbu, numéro de la PCA, plus 243 85 44 79 599. Au Benguier, au coût de Sika Azali, au Solanaï, Azali pour traiter autour, Azali lié la vie à Moutou. Parce que Azali a pouvoir de mon côté, mais Azali a comme un accord avec les ancêtres. Nengemoko Azali pour Loba. Moi, Moka. La caméra là, tu vas le combattant, tu vas le souka. Le oyoyo, ming bazo ko botakate, ming bazo le babala, ndenge na ndenge, problème ndenge na ndenge koti. Na lengi, soit 1 minute selon la population na yo. Rassurer les Congolais aux Zambé atia ba koko atina yo sur nguza la bango. Pour tous aller nguza famille na yo, tu vas nguza ba Congolais. Rassurer les Congolais, est-ce réellement ça va se rapprocher et pas na yo. Bénéfice ni va ko se panopé ba conséquence ni va kutana par rapport à l'instruction au pesa kabango. Ça clair. Merci. Merci na réponse papa journaliste. Biso nabukoko retour moko ezalakate parce que c'est biso naturel. Eza ya mundele te parce que mundele azaka na ba condition. Mais biso nabukoko na biso condition moko ezalakate. Papa mama songolo muntu nyonso zolandanga na minitio. Mama obotaka te. Ozaka na problème e dérangeaka yo. Ozaka na miome dérangeaka yo. Basala ba opération ya ndenge na ndenge ba miome on mais toujours pas wana ezonga kakaka. Papa bando banda na musala pouvoir moko ezalaka te. O matakana musala te parce que ozana ki mayala te. Botala oyo nga na fandi awa te. Botala elateli na ngai te. Parce que bozo mona ke koma ke ngunza na ko ya boye ndenge alateli aza jeune boye. Parce que bozo landaka ba o bazo yaka na bamvuela wana baka munu mesure asali ba démonstration bino bokasa ye wana mutamayele rien. Musala ki ngunza ezalaka ya brutalité mais ezalaka na muntu. Bopesa nga confiance. Soki bobengi papa Tsumbu na numéro na utopesa plus 243 85 44 79 599 bokozala décité parce que na utozula bino exemple awa médecin soka zo traité bongo alataka elambane o ba traiter la mais soki abimi na kati ya hôpital atika kana hôpital alataka bilamba oyo comme ndenge ngana lati maître avocat alataka to jinewana soki azo sambela mutu. Mais après que samba longola katoshi ne wana alati bilamba abimi ezaneti ngai pe bamvuela wana balata kana zana ngome na lata kango nakati ya temple soki nazana musala nazana mvuela na tongisa te me bakoko nanga batikilanga yango mvuela wana banda na zwango ti lelo sukwa mate de ceux qui boko pesa nga confiance boko pesa banzambe ya mabeli na bino confiance boko zala décider. Très bien, voilà, merci beaucoup, merci à Jacob Mwambazeta Mbila, chef du quartier Mbamo en tout cas, Moussala Kitoko, merci à Gédéon Kamundi, leader Yabana Kwango, merci à Mandeko Touboula Ningai, Moni, Papa Mouza Subuto Yambie, merci à Mwana Mboka, Deo Zinga, on va valider Mokoza Funa, merci à toi, et à Nzoube Sapao. Merci à Yves Mouma, merci à David Nguyen, merci à Popo Ikoma, merci à Neville Ngoutou. Nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence. Tous les Kanambonda, merci à Jacques-Claude Bema, Banzo, Mongo contre Mongo. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence.
Bolandi Papa Ngouza Sumbu, Bobenga la plus 243 85 44 79 599 pour notre émission à travers notre site YouTube, à travers notre chaîne YouTube Mbonda École officielle. Voilà, restez branchés sur les restes du programme. Il y a Abside Télévision, tout le monde. Ciao, bye.